Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas dessus? My baby, me liti. Baby, me waiting now. Baby, me liti. Baby, me waiting. What you better, my baby? Baby, me waiting now. Kongo check TV. Ya papa Sibou Mutombodo et ya ma bête tous abonnés dans bande konanga ya poto. Ya Afrique d'ici. Ya wapi tous abonnés. Kongo check TV. Toko makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Check. Makambu. Que bandeko batali à Congo Check télévision na pesi binombote bisika nyonso bozwami vraiment bonjour bonsoir une fois encore maman détaillé qu'on frappé qu'on crié au cœur sensible botala lisusu naye awa tozana kati hôpital général de référence ya mama yemo ndenge tobenga kayango nazana mama moko awa azana problème la santé vraiment, elle a des difficultés à se présenter, puis à présenter problème naï. Bonjour maman. Bonjour. Et à Kombonan. Kombonan ma c'est la joie. Ma c'est la joie. Mais na moni ozane sengote la joie. Nazane sengote pour santé ça vraiment bien te. Position exacte. Neti bandalo bina zu traitement te na liete. Nini ezotungisa yo. Na bela kiloboko na kanisa ki ngombasu menzo kanazala ki na infection bato diabète ipotelinga mangote infection na mtu ememinga le hôpital pe bakatanga loboko le musapi siko yo yebaki ke ozana diabète ovandaki na pota na ndako ponani na yebaki teke na diabétique tango ne na yaki awa basalinga ba examen ba komona cycle za na 530 mais na yebaki teke na zaka diabétique. Donc sikoyo ndengo zawana soko koko tombola loboko bandeko batala bakataki musapi. Bakotaki musapi siko qu'est-ce qu'il faut pour ebisinga qu'il fallait suba bandela okata. Bakataki musapi na likolo ezaki a obeba yango bakataki mais oya sesu setikali mukuwa etikala ki libanda alors tant na kosi ton contrôle babi mukuwa ane kokoti kala bongo te po eko nyokolanga yango sikono kende fo ba ngabake ko intervenir bakata susu mukuwa wana après bakata partie nyonso o musapeti kalaki. Donc il faut balongola musapi nyonso ya index. Et qu'est-ce qu'il faut pour balongoler le nini ezozanga pour basala ezanga mbongo na bakisi mbongo na bakisi mais kiko solola muke na ba infirmière awa il est presque 17h à Kinshasa on me dit que depuis le matin maman la joie nano sali glycémie faute d'argent d'abord et puis faute de glucomètre juste l'eau mukuka ya muke si vous pouvez vous en rendre compte glucomètre kaka ezate ce qui fait que depuis le matin à sali glycémie depuis hier à sali glycémie alors maman la joie nini olingi koyebisa na bandeko bazolanda biso nani koyebisa bandeko bazolanda ngai basunga ngai po mutu alela pamba te soki na leli eza na le pourquoi yango mona leli na osenga aide basunga nga po na bima nesiko na okoka te donc ina kolea pasi traitement ya pasi na okoka te yango na osenga aide pa bandeko basunga nga bandeko na ngai nyonso bino bozwami na Londres bozwami na Allemagne bozwami na France aux États-Unis partout na ebi ete botika la insensible te chaque fois que tokota kana banda kuna bino pona ko exposer bino bakaya genre na ebi ete bo intervenaka vraiment botala loboko ya maman la joie botala vraiment compassion, il faut pansement, il faut glycémie, il faut tout cela et tout cela implique mbongo mbeto ya lali awa. Je sais que boza musika mais réalité en boka ezaki ça se paye chaque jour.
il n'y a aucune prise en charge, il faut qu'elle paye chaque jour. Azana mbongote aliété, vous vous imaginez, diabétique, aliété, ti, royo, qu'est-ce que tout cela implique une fois encore de plus dans sa santé? Vraiment, Nazako Bensenga Nabino Nyonso, s'il vous plaît, intervenez pour que Ndeko Nabiso to yako sombele cercueil te, mais to monaye un jour à Tamboli, bien qu'avec 4 doigts, mais au moins elle restera vivante. Alors maman, la joie nini okoloba pona ilobano asuka. Liloba suka eza kaka basunganga. Soki na pusani pembeni na bino pona komi na suka. Yango na osenga kanga en tout cas pardon. Busunganga botikanga te. Pour naza na aide naza pe na appui moko te. Mbetu awa ofutaka combien par jour? Mais bon non ba pesi biso penza prêt au futaka te na mbetu, mais soki osali 1 million sali 1 mois au futa 1 million. 1 million de francs congolais, ça fait à peu près, le dollar est à 16 000, hein, mais à 16 000, ça fait 800-900 dollars par là, hein, 800 dollars. Et moi, on a 3 semaines. Tout le baka au commis déjà neti na ba 1 600 000 angwana, donc tout le baka neti ba 1000 dollars. Pour nambetu bongo siko pansement wana basa na nyonso tezaka na kati na pansement na nyonso esiko pona opération basa na frais mosusu kuna na kendeki jour na kendeki asela ordonnance wana yaya moka tozala bien totanga la ye asombelenga bakiswana ekutaki 248 000 francs congolais. Docteur alobaki na ngai ako pesa monta toko futa soki amoni bakisi nazonga ki na kezonga habité grand frère awena bakisi faut combien alobi na ngai 300 dollars. 300 dollars pour balongola sikoyo musapi wana etikalaki bandeko na yebi ete bozaba na mbongo. Non, bozaba na mbongo te, bazana bambongo, mais bazana compassion te. Alors j'appelle plutôt bao bazana compassion. Bazana ngwe belete mais bazana mutema munene. Bino bao bozana mitema minene wana 1000 dollars pour na hôpital, 300 dollars pour na intervention avant que baya kokate le boko, bien peut-être que ememele sous ba problème plus que les cas. En tout cas bandeko 1300 dollars, je sais que c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Si chacun met un peu du sien et puis cotisation par-ci par-là, je sais que Tokosunga la joie à Kobima, et Dieu qui bénit vous bénira, parce que Nzambe à l'obiete, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors ole to mona kende kwa kufi tokundi et kozale sengo mingi makasi to salisie à Bimine hôpital à Tatoli, et Dieu qui voit tout dans le secret vous récompensera. Alors je sais que Boza Wana et que Bokosunga Biso, vraiment nous comptons sur vous. Maman la joie est là. Pour tout contact, vous pouvez me voir. Boyebi, comment m'avoir au 243 081 512 31 00. Maman Odette, Congo Tchèque Télévision. Tout ce que vous donnerez. Azan a besoin, il y a ba compresse, Azan a besoin, il y a ba glucomètre, il y a tensiomètre, ba sucre pour diabétique, il y a ba régime, tout ça, elle en a vraiment besoin. Je sais que Bino Boebi, que diabète, ça se prend en charge, mais chez nous, il faut avoir les moyens parce que ça coûte cher. Et sans moyens, c'est vraiment difficile pour elle de se faire soigner. Je compte vraiment sur vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Naibi ete, boko zangate, kosai sabi sondenge bo intervenant na baka mususu to exposa kibino ndenge bo zaki saisi na baka ya ba maman Sylvie, ya ba maman musu na ebiete, ya maman la joie pe boko tika la insensibilité, boko intervenir, et Dieu vous bénira. Maman la joie sikoyo tosengi bandeko kuna ozana mobilité. La mobilité.
Oza pe na bana te o bakoki kosunga yo? Bana baza na moke akoka te, bana 7 ans. Oza mwana moko kaka aza 7 ans. Sikoyo ozawa mwana nani azosoccupe na mwana? Aza epai ya ndeko moko tozalaka ne bien, akendeki nde kotika lelo pa grand frère nanga, akomi sikoyo pa grand frère nanga. Donc maman la joie aza na mobalité, aza na mwana moko, elle vit seule, donc osalaka pe te? Te nasala te. Tekaka te? Nani koteka na pasi oka eyelaki nga batraitement nakwei. Osali mikolo boni na pasi o maman la joie? Na ndako nasali nango 1 mois juste, na 1 mois 3 semaines, donc 2 mois et 3 semaines. Ça fait 2 mois et 3 semaines que vous allez à siko ozoli andenge nini? Bon, nazoli kaka na bolingo bandeko. Tam susu pe moi sa grand frère nanga kotika nanga biloko. Tam susu bozana bango awa na hôpital. Naza na serment nazala ni minga zolamba kuna sima anto. Yende vraiment mtasunga nga makasi na olia. Alors bandeko, je reviens encore, Naza tellement ému, Naza touché, Naza choqué, je sais pas dire, je suis triste, mais je sais que Bozaliwana, je sais que Bosimbami, de voir la main Mutuboui, peut-être seulement pour $300, rien que $300, quand ça au somba, peut-être plante kaka au tchekabelo na mutunoana, ça te coûte $500. Quand ça, peut-être que les lunettes que tu as portées là, ça te coûte $1000. Alors dis-toi que au lieu nazwa 300 wana na somba kabelo tika na tindela na maman la joie 300 oyo baleka ko intervenir na loboko ne wana et Dieu te bénira. Yo la ti lunette ne wana kitoko wana olobi ça me coûte 1500 €. 1000 kaka to sengi na yo pour que maman aille bana kobime. Si tu peux faire encore plus, parce qu'à kobima de l'hôpital, elle aura besoin de bétadine, elle aura besoin de compresse, elle aura besoin de glucomètre, elle aura besoin de bilokonyo swanande na ucho ebisabino. Vraiment, s'il vous plaît, ne restez pas insensibles. C'est notre sœur, c'est votre sœur. Intervenez et je sais que Dieu qui est dans le ciel, une fois encore, et qui voit dans le secret, verra ce que vous avez fait et vous bénira. Vraiment, Nakanisi, Nakomina Suka Awa, je sais que Boyoki, Bomoniye, et que aussitôt que beaucoup intervenir, Tokoyako Futa, vous verrez que Tokoyako Futa, on verra Tokolak Sabino même a reçu Toko Futa et intervention à Neko Salama, elle ne manquera pas de vous remercier. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous garde. Bye. Amoureux sala kelengi soki bazolinga yo. Est-ce que balova yo est-ce que balinga yo est-ce que bakachola kayo nuit et jour. Qui t'a dit que check Saint-Valentin kozalate ya biso commis déjà hein? Saint-Valentin oyo mobimba toza mobimba na Congo check babone à Congo check bozaya ko sepela Saint-Valentin comme bino na bandako hein? Et ça simple. Soko lingo participer na Saint-Valentin mobimba au moins mobimbeza ya bino hein? Tokoboka ka ba couple soko zalaka yo moko désolé yo ki memba ko kajoli yo soko sa ba ko sepela ko sentir makamune sur Congo check biso awa déjà te bi ke ba couple bozaya ko sepela hein? C'est ben kitoko na Congo check ba amoureux. Spécial Saint-Valentin sur Congo Check Télévision, spécial mois de février réservé aux amoureux sur Congo Check Télévision. Alors, à vous les amoureux, nous vous invitons à écrire le nom de votre conjoint, de votre conjointe. Nous en avons besoin. Vous nous appelez, moi particulièrement, au 081 512 31 00. Tu m'envoies le nom de celle que tu aimes, de celui que tu aimes. Et le 14 février, spécial sur Congo Check, est-ce que tu l'aimes vraiment? Prouve-le, envoie-nous son nom et nous ne manquerons pas de citer vos noms ensemble, s'il vous plaît.
Hello everybody, we are back here again in Congo Check Check. You know we are in Love Month this February. You know 14th of February in Valentine's Day. You can send your couple's names, the person that you love most. You can send her name or his name here, and we are going to call her name or his name. You know, we are just talking about lovers. If you are not in love, don't call us. And I'm going to give you my number. You can call me on +243 824782224. Thank you. Vive Saint-Valentin! Vive les amoureux! Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas dessus? My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What you better, my baby? Baby, me waiting now. Congo Check Check TV. Y'a papa Sibou Moutombodo et y'a ma bête tous abonnés dans Bande Konanga ya poto. Y'a Fric d'ici. Y'a Wapi tous abonnés. Congo Check Check TV. Toko Makas. Sibou Moutombo. Balambinga. Pembe.